ingeta boya kokota bande konanga boya kokota nde kokota bande konanga na minute oyo Paul Kagame KO bande konanga maboko milai na ye wana moyen ekota lisusu na est ya mboka na biso ezati moyen ekota lisusu na mboka na biso ezati maboko milai na ye awa ekovanda sikoyo na baposhi na ye awa ekovanda sikoyo na baposhi na ye moyen abimisango na baposhi na ye ekotikala kozalite plutôt. De l'autre côté bande konanga kande boyebi papa na biso na kombo ya Jean-Pierre Mbemba de son côté pe makambo ya somo makambo ya pasi pe mawa kande boyebi lelo oyo ba information eza ebele lelo bande konanga toye lisusu kobetela bino masolo ya ndenge ba minere na biso ezokendaka na ba pays ya ba Amerique ndenge bazwaka ba minere na biso ndenge traversaka bande konanga lelo awa nyonso na poasa makam nyonso na poasa ba vérité nyonso na poasa ya kobomba lisusu ezate moyen to bomba ezate pe ekotikala kozala te ka ndenge boyebi nyonso penza lelo oyo na poasa bande konanga na ndenge moko ya somo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga na lisolo ya Paul Kagame, toya na lisolo ya Jean-Pierre Mbemba, toye na lisolo ya baminiri na biso ndenge bazoi bakango na bapoto ndenge bamboka mipaya eza koyibaka baminere ya mboka na biso. Avant na kokota na mwa mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te Bulu makasi tope alalaka te tozali na solution na Gavcare bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavcare gros solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport na kisi ya comprimé pe injection na Gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavcare oko sepela. Moi, sensibilisation, quand dengue boyebi la famille, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. Bate la santé na yo ekozala toujours et encore malamu mingi. Soki orobate la santé na yo te mutu moko te aotikala koya kobate la santé na yo. Yango eza toujours malamu en tant que mutu
batela santé na yo soki omoni ke na nzoto na yo ozomiyoka bien te ekozala malamu benga Gave Cœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino kande toyebisaka bino pour célébrer anniversaire ezalaka pamboli. Pourquoi? Parce que tant de personnes baza lisusu na biso te. Ebele ya batu lelo baza ya kokufa mais soki mokolo ya lelo eza jour na yo ozo célébrer. En tout cas komisa nzambe mo action de grâce ezanga te côté mosusu ka ndenge ezalaka na système moko bien donda célébrer na système moko ya kitoko. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande toyebisaka bino tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na ndenge nango bandeko na ngai yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazolela papa akufi, mama akufi, noko akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, yaya mobali mwana mwasi na yo. En tout cas toye penza na pete nyonso pona koya ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga. Courage na ba nyonso bazolekisa to baoleka na ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie tokomaka na moment moko okomi komitu na nzambe na sala nini na iba ya nani, pourquoi yanga makambo ezotambola bien te, pourquoi yanga makambo ezokende bien te. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye kopesa penza ba courage na bandeko nyonso o bazolekisa o bazoleka na ba moment moko très difficile. Tokanga makana nzambe totika nzambe te ata soki lelo oyo zo simba te lobi to lobi kuna ekosimba nango na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu penza mingi makasi. Voilà bandeko nanga sans plus tarder nazotiela bino mwa video moko ya mukuse ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Tolanda video wana et puis tokozonga pona kosala analyse sur video wana. Tant osilisa mwa video wana tokoya lisusu na mwa video mosusu oyo ezolobela makambo ya ba minere na biso ndenge ezokendaka na ba pays mosusu bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Tolanda nanu ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba et puis tokozonga pona ko continuer na ba video mosusu. Voilà. Lobi kwana makambo oyo na bogangi awe eske bana na bino bakotaka soki nini na lobi yoka nano est-ce que amna eko obligé bino bokata d'armée soki mwana eza ya biso aninga kota armée akokota d'armée. Et d'ailleurs ngai moko si à un moment donné mokonzi na fengi na mokonzi pe na lobi non tika na zonga na kati na armée naza capable na zonga na kati na armée, donc ce n'est pas un problème. Donc ezali libre, mais c'est un choix na moto. Ce qu'on sentir qu'on est capable, eh bien allons-y, il n'y a pas de problème. Voilà, de retour na bandi ebele abatuto utiko mona koyoka pe papa na biso na kombo ya Jean-Pierre Mbemba. Bandeko nanga mituna ezalaki na mutu moko citoyen moko un Congolais atunaki papa na biso Jean-Pierre Mbemba, est-ce que okoki ko mobiliser to ko sensibiliser mwana na yo akende kokota na armée? Wana nde ezalaki réponse ya Jean-Pierre Mbemba oyo apesaki. Bon, quand ndenge boyebi na ba réponse nyonso ba analyse ezangaka te. Eza na batu o balobi Jean-Pierre Mbemba aye ko répondre boye po kaka na ko sensibiliser ba jeune ba kendo kota na armée, mais ce qui est vrai et réel. Armée wana akoki ko lingela bana na ye ba kendo kota ba kendo kota ngote. Batu ebele balobi à titre d'exemple d'ailleurs pona ba konjamboka na biso la plupart ya bana na bango bazalaka kutota na Congo te. La plupart ya ba famille na bango bazalaka na ba poto.
bana na bango bavandaka na Congo te ezala pona problème ya sécurité insécurité o bako boma bango bako bandolandela bango mais mingi ba préféraka bana na bango bakende na bapoto bakende otanga na bapoto bazala na ba vie na bien ya bango ezalaka penza priorité na bango. Donc la plupart de gens balobi que réponse na ye ezalaki ka réponse ya ko se défendre nango. Mais en réalité, yé papa na biso Jean-Pierre Mbemba akoki en aucun jour kondima mwana na ye akota armée ndenge azotinda ba jeune ba kende kokota armée pona kobunda pona mboka na biso. Yango bato bazoloba. La famille. Kande boyebi en tout cas biso to yela kabino toujours makambo ya kolo ya bien. Soki tomoni population ezolela tokoya ipa na bino ke botala boyoka ndenge population elobi soki pe population ezoloba te en tout cas moyen to ya ekozala te pe erotikala kozala te ezalaka mwa bongo. À part ça la famille toza lisusu bandeko nanga lelo oyo na makambo mosusu concernant ba minere na biso ya Congo ndenge ezokendaka kotombolaka ba pays mosusu biso moko kuto tozo s'enrichir na ngote mais ba pays mosusu la famille bazo s'enrichir na niveau moko ya somo en tout cas ba commentaire yanga lelo na boyi nanga ezala penza ebele te na rozala malamu na tiela bino mwa video ka mukuse bo yoka ndenge nini ba minere na biso ezokendaka na ba pays mosusu ndenge nini ba pays mosusu bazo s'enrichaka ko s'enrichiraka na ba minere na biso. Tolandana lu video oyo la famille tokozonga lisusu sima pona ko continuer. Engaged. We are joined tonight by Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. Mr. President, thank you for being here. I want to start with this. The Trump administration is interested in securing exclusive mineral deals with countries rich in rare earth minerals. We saw that obviously recently with Ukraine. Can you talk about the discussions for a deal with your country? Très bien, merci. Bonsoir à vous. Thank you very much. Good evening to you. We are looking for partnerships, and we have established partnerships with many other countries, and we think the United States of America, given its role and influence around the world, is an important partner to have. And we are very happy to see that with the Trump administration, things are moving a lot faster on both sides. Untapped deposits are worth an estimated $24 trillion. What would you need to happen to move forward with that relationship? We want to extract these minerals, but also process them, as this would create a lot of jobs. And we want a partnership that will provide lasting peace and stability for our countries, which we need. It's a dangerous place, the Congo. How would a U.S. company guarantee safety on the ground? We can build our defense and security capabilities. And I think that the U.S. is able to use either pressure or sanctions to make sure that armed groups who are in the DRC can be kept at bay. Mr. President, the United States has been concerned about China's influence in Africa, particularly in the DRC. How would you manage this relationship with Beijing while maintaining ties with the U.S. that you obviously want to expand? Nature abhors a vacuum, as the saying goes. It's not that China is waxing in Africa. It's more that America is waning in Africa, and we would be very happy to have our American friends here who used to be more present than China in the 70s and 80s. How do you think a minerals deal, if it comes to fruition, would benefit Americans? Silicon Valley companies know exactly what I mean. And so I think this partnership will help these industries develop more and more innovative products. I want you to address, if you could, and talk about the fighting in eastern DRC, and how do you intend to resolve it?
The DRC has a neighboring country called Rwanda, which about 30 years ago experienced a genocide. The international community at the time asked us to open our borders to receive droves of refugees who were fleeing the fighting and the massacres. And since then, unfortunately, this hellish situation that was in Rwanda at the time has seeped into the Democratic Republic of the Congo. That is why we insist on having sanctions. Last thing, Mr. President, it has been 50 years since one of the greatest sporting events involving U.S. athletes, the Rumble in the Jungle. It took place in your capital, Kinshasa. 1 billion people watched Muhammad Ali, expected to lose, defeat George Foreman in that fight. Can you talk about the legacy of that fight for your country and the United States? Yes, of course. We still remember this event really galvanized the people and had everybody's attention. They were training here. And every time they went somewhere, people knew about it. So we really experienced a boom thanks to that, this historic fight that really put our country on the map. We really have a lot to give. And all we ask is really for an opportunity to live in peace. Well, Mr. President, we appreciate the time, and we look forward to following all news out of the Congo and the DRC, and we'll follow this relationship with you and the U.S. Thank you very much, sir. Merci, merci, Mr. Bayer. Thank you very much, Mr. Baer. Voilà, de retour, la famille, quand ndenge boyebi, na bandi ebele abatu, bautaki ko comprendre te, makam nini, evanzaki ko leka. Message na biso, eza message moko, ya anglais, ba o déjà balobaka anglais, na bandi, bauti ko comprendre, ba o pe balobaka anglais te, moyen ba comprendre situation wana, etikala kozala te. Bon, na video oyo bande konanga ezaka problème ya ba minerai na biso ndenge ezokendaka na ba pays mosusu. Dans na minute oyo mutu penza amemi minerai na biso na pays mosusu aza prêt ya komema minerai na mboka mosusu eza bongo président na biso Félix Tshisekedi. La plupart des gens bakoya déjà kotuna amemi yango kuna pona nini? Pona nini amemi ba minerai kuna pona nini? Côté ka ba minerai ya mboka na biso na ba pays mosusu. Bon, raison principale ya oyo Félix Antoine Tshisekedi amemi ba minerai na ba pays mosusu ezake azana besoin ya ko renforcer armée. Azana besoin ko renforcer armée yango esali ke choix ezalaki te il fallait asala échange ya ba minerai vu que ba pays mosusu balengelaka ba minerai ya mboka na biso. C'est alors que Félix Antoine Tshisekedi de son côté ayaki ko décider que meilleure façon ya kozwa armée ya malamu pe ya kitoko eza to sala échange na memeli bango minerai bango de leur côté ba pesi biso ba armée. Donc eza moi bongo na éviter parce que je sais que tant de personnes déjà ba koya koloba oyo yango makambo tozo bundela parce que biso nyonso ka ndenge to bunda pona Congo na biso to bunda pona est surtout ya Congo na biso eza pona ba makambo ya minerai o surtout eza na Congo. Congo na biso eza na ba minerai ya makasi. Pas seulement na est ya mboka na biso mais na ba province pe. Il y a de ces provinces eza na ba minerai moko pas possible. Donc Congo na biso eza Congo eza pays moko béni. Nzambe apambola biso penza na côté ya ba minerai ya. Apambola biso penza makasi. Eza kaka nzambe ya sunga kaka soki ka nzambe ya sungi en tout cas pays na biso ekozala pays oyo batu mosusu bakobanda lobela kango na musika bakobanda penza kolobela kango na musika parce que eza pays moko eza béni pays moko eza na ba minerai penza ya makasi yango mwa likambo yango bomona ta mwa bitumba baobundisaka biso makasi yango bomona mwa makambo ya makasi mwa makambo ya somo mwa makambo ya kilikili na côté ya Congo na biso. À part ça bandeko nanga pona bandeko mosusu o balandaki émission nanga o na salaki lobby na bapokwa. Déjà Paul Kagame akomi ko flasher ba Rwandais. Akomi ko yebisa bango ke bazala préparer situation et ko changer. Situation et ko changer na ndenge nini?
bato ebele biso nyonso toyebi makambo oyo elekaki na Qatar. Na Qatar kuna bakendaki Félix Antoine Tshisekedi accompagné na Paul Kagame bakendaki kokutana kuna pour na cesser le feu. Donc wana ezalaki makambo ya koloba te ke non pourquoi osali nga na salaki boye pona boye te. Ezalaki nde président ya Qatar akendaki koyebisa bango ke cesser le feu kimia ekota mutu na mutu azala focaliser na pays na ye. Mutu na mutu azala focaliser na makambo ezobleka na pays na ye. C'est ainsi que bayaki koyebisa pe Paul Kagame que à partir de maintenant plus question ya maboko na yo na Congo. Donc maboko na yo ekotaka lisusu na Congo te, maboko na yo ezala limité kaka na Rwanda. Vu que bomengo ebele ya ba Rwandais babando yiba nango na Congo na est ya mboka na biso. Ka ndenge bino nyonso boyebi na est ya mboka na biso et d'ailleurs eza na vidéo moko na koyela bino vidéo wana président ya mboka na biso abandaki ko expliquer que eza na bata moko Rwanda ebandaki kolekisa pe ba moment moko très difficile. Alors mutu oyo ayaki kosunga oyo pays oyo yaki en intervention pour na Rwanda, c'était la RDC Congo. Congo esunga Rwanda na ba moment wana somo. Alors tango Congo yaki kosunga Rwanda et yaki kosala ke y avait des Rwandais oyo bakotaki Congo. Donc na bata wana nde bayaki ko profiter na tango kaka biso tozo sunga bango bazalaki na moment ya ba faiblesse, bazalaki na ba moment ya bitumba. C'est alors que ba Rwandais mosusu ba monaki opportunité ya koyeba nini ezoleka na Congo na biso yango yaki kosala ke lelo oyo kimoyibi ya ba Rwandais ekoma. Bozala toujours scotché na chaîne na biso na koyela bino peza vidéo wana président na biso Félix Antoine Tshisekedi azo expliquer na zanango mais vu que na préparaki yango na émission OT yango moyen na eti yango ezate mais na zana vidéo wana na koyela bino bande konanga boyo ka explication ya président yemoko ndenge abandaki ko expliquer ezaka pasi pe mawa mais yango wana nyonso bango ba Rwandais ba bosani bolamu o ba Congolais ba salela bango ba monaki na bango kaka opportunité. OK bapesi biso place akolala sikoyo totala na Congo oyo nini ezali ba yeko comprendre que Congo eza na bomengo ya makasi yango sikoyo bango de leur côté ba yeko telema balobi tin il faut kasi to banda kobundisa Congo ezaka pasi pe mawa bande kunanga ka ndenge boyebi pasi penza ya makasi yango nazo sensibiliser chers compatriotes bido ba Congolais en tout cas ezoka musanga komona ba Congolais mususu lelo oyo surtout ba Congolais ya diaspora na lobango ka bongo to lobango la famille to mona lelo ba Congolais ba diaspora mosusu. C'est vrai vous n'êtes pas d'accord avec Félix Tshisekedi mais bo pesa ba Rwandais opportunité te bo pesa ba Rwandais mutu makasi te ke non ba Rwandais ba sala o nyonso ba koki ko sala. Vous savez que na batu oyo bo mona na ba M23 il y a des Congolais, il y a aussi des Rwandais ba o travailler ensemble. Il y a de ces Congolais oyo bazondi makoteka Congo na bango likolo ya mbongo na ba M23 mutuaza à la base ce sont les Rwandais bango nde bazo motiver. Alors biso ba Congolais toza libanda mboka au lieu to ya to décourager bande ko na biso oyo bazo bundisa Congo na biso bazo sala ke makila ezotanga na Congo na biso mais biso tozo ya ko encourager bango ezo sala pasi pe mawa. Bozana problème na Félix Tshisekedi oui bo sila na Félix Tshisekedi mais bo encourager te ke ba Rwandais ba continuer ko bundisa Congo na biso, bo encourager te ke no ba Rwandais ba ya ko zwa Congo na biso. Ça ce n'est pas normal. Les abienté ata mukete to bunda pona Congo na biso lelo oyo ata biso soki tozali te bana na biso eza héritage ya bana na biso. C'est vrai lelo tokoki koloba ngana zalaka na Congo te makambo Congo etalinga te mais yeba ke eza source na yo eza origine na yo olinga te bisika nyonso kotambolaka ba bando bengaka yo ka Congolais ata soki changer lelo o nationalité mais yeba ke ozana makila ya Kikongolais na nzoto na yo olinga te makila ya Kikongolais ozana ngo na nzoto na yo.
alors yango eza toujours malamu bandeko nanga de partout bozali to bunda pona Congo na biso ka ndenge toyoki biso nyonso cesser les faits déjà ka ndenge na yebisi bino Kagame de son côté asi a signalé déjà a informé déjà ba Rwandais que non ndenge za boye situation ekoya mabe baza la préparer azo yebate pour combien de temps. Donc déjà ndenge za boye bomengo nyonso bando zwa na Congo na minute oyo akotikala kozwa lisusu bomengo wana te. Bomengo wana esili moyen azwango lisusu ekotikala kozala te. Alors bato bongo balukaka ka moi opportunité ka ya muke, moi occasion ka ya muke. Soki azwi kaka occasion moko boye ya muke c'est fini. Amikoti ici. C'est fini azwi ezalaka bongo. Yango bandeko nanga bino nyonso bolandaka biso. En tout cas, s'il vous plaît, ozala ozana poto, ozala ozana Congo. En tout cas, to bunda po na Congo na biso to lobache ke non makambo oyo etalinga te, nga kutu te. Eza Congo na biso to linga te, eza Congo na biso. De l'autre côté, moi information ya mususu ya muke kaka na linga ki na partager na biso, eza ka makambo ya Congo na biso ka ndenge Congo ezokendi la famille. Eza po na salaire ya ba soda. À partir de maintenant, salaire ya basoda et mati est comme à $500 par mois. Et belé ya batu bakoya kotuna $500 siko na tango akala babando futa bango combien? Na tango akala la famille babando futa basoda na biso $100 kaka ya panba. $100 nde ezalaki salaire oyo babande kozwa chaque fin du mois, mais lelo oyo après babitumba oyo ezalaki na est. En tout cas, quand même, baye ko raisonner que non, il faut soda ya mboka na biso ba banda kozwa rapé moi salaire à malonga, ba vie na bango échanger. C'est ainsi que ba policier na minute to yebisa bino ba komi ko futa ma $500 par mois. Yango to senga kana ba soda na ba policier nyonso s'il vous plaît bo sala sikoyo musala na bino. Ezala lisusu o to komi komona lelo oyo okutana na policier na butu au lieu ye a protéger yo mais policier azo se permettre alinga aya koyiba yo parce que to bande komona biloko wana kala to mona yango ebele mosu to bande comprendre que ba futa makana bango bien te $100 au sala nango nini. C'est vrai que bazala kana baka o bavandaka baka ya ofele o bafute la kate. Mais $100 aux en abane faut ba kende école mosusu beli bien que ba hôpital na bango ezalaka mais mosusu aux en a besoin o mekame pe traitement ya libanda moi docteur na yo a privé ezalaka moi bongo siko lelo o bokomi na ba $500 en tout cas to sengi na kimia surtout pour la population to lingi lisusu to yo kate ke no bato ba benga biso ke bino bokotelaka ba policier ya mboka na biso botala lelo ba policier ba kotela biso ba ya koyiba biso ba policier ba soda boza wana pona ko protéger population boza wana te ke no bozala wana pona ko banda koyiba na butu olebo protéger ka batu bino bokomi koyiba batu bokomi ko beta pe ko beta batu eza bien te bosala musala na bino salaire na bino emati kande ba matiseli bino ba salaire en tout cas eza eloko moko ya kitoko eloko moko ya malamu. Voilà bandeko nanga moi information oyo na lingaki ko partager na bino lelo oyo kandenge boyebi na ndenge moko pe na système moko ya bien. S'il vous plaît ceux qui n'ont s'abonner na chaîne na biso na osenga na yo s'abonner massivement. Au-delà ya ko s'abonner massivement en tout cas ekozala pe malamu tielanga j'aime na yo ezo kontaka mingi na émission na biso. Ba j'aime na yo moi commentaire na yo na ndenge moko bien ka ndenge bo sala ba commentaire bandeko nanga ezo sungaka mingi penza makasi bo sala la biso ba partage na ndenge moko ya bien. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.